Omoni ndoki belela. Omoni ndoki belela. Omoni ndoki belela. Mama Kalunga akomaki na niveau nde tomonaki bapana so vie de loin nde tomonaki bande komsu balela ete batilaki ngeloko moko boye esaliki na koma na ete ya santé ya mabe Jacques Poison. Mama Kalunga pas azalaki victime ya mambo. Oui. Oui. Ma problème à santé. Baye biso ba monati. Ba mona yeza ba kilo na ngate. Nazala na kilo kala. Mais kilo ngozongi so même kilo moi ça va. Même kilo moi ça va. Même kilo moi ça va. Attention mutu mo le ba boma lelo. Atika ne libendete. Attention mutu mo le ba boma lelo. Atika ne libendete. Attention mutu mo le ba boma lelo. Atika ne libendete. Dire aujourd'hui, il faut que nous déjà félicitations à vous parce que moto déjà j'ai peut-être repensé il y a que bande comme on va jouer tant sous temps qu'on la terre comme 1 bah il terre comme A azam moto aza pena maman to benga pena maman en vrai dire Mama Kalunga et après marambo onyo sur l'équipe en vrai il faut tout le bango quand même les actualités faut tout le belali solo wana. Qu'est-ce qui se passe réellement na école ya Mama Kalunga? École ya Mama Kalunga mais espace à tonga qui on ne reza yete ma solo zobeta ma belé botola batu moko bo ma belé na bango ezaki pomo ma belé ezaki baloba kaka koloba muto apekisa muto koloba zate loba kaka nde metan boya bakuto ya monte moni baloba mabe na yo metan boya o vérifier bakuta ke eza mabete donc c'est ça. Bon Mama Kalunga na justice qui ndose Naji. Pourquoi ma bête mo kenda justice? Oui, so ba bengi faut kendet. O kendo justifier so muto ki maleta. L'état za pona mutu mota za pona batu nyonso. Baloba mabe na yo, so pe ba bengi yo. Amun ki za place mabe. Mais so za place e kata ka makambo kende. So ko za coupable nini justice yo sa musana. So za pe oyebi ke bon. Nanga innocent babengi yo okay boyo ka bakanganga Voilà, bonjour tout le monde, bonjour chers internautes qui nous suivez sur Congo Source Télévision. C'est bien moi, votre Kevin, Mohamed Saïdi. Ça a toujours été un vrai plaisir pour moi de vous savoir tellement nombreux qui nous suivent en ce moment. Merci à nos fidèles partenaires, merci à Masolo Yabanakin, merci à Congo Kelce News, merci également à Gilles News des Stars Congolais, pourquoi pas dire aussi un grand merci à Bouzo Baya Congo et ce sont là des pages Basunga et Moussale Kendeli Bosso. Déjà plus particulièrement, je dois dire un grand merci à Boss Gérès Mboni de plaisir. Merci à Madame Karine Kolo Mboni et pourquoi pas dire également un grand merci à le vieux Trésor Batanga. Sans oublier Romeo Mouchani de Koto Zarane de temps à autre pour nous Belema et Kitoko de Tozane Mukona Lelo. Lelo Toyambi, moko ya actrice comédienne, moko ya star, il faut qu'on se le dise, moko ya maman oh Lelo Azali Lokola une bon exemple pour na bandeko bazoya Lelo ko sala musala ezali cinéma to pe ko la théâtre congolaise. Elle c'est Mama Kalunga de to solane plus, il y a Jolie Kalunga, Mama Jolie Kalunga, Azali bon exemple Lelo pour na bandeko. Pas seulement to solane plus concernant sa carrière mais to la plus concernant Azali événement ya événement où ils allaient clôturer ma gamme. Tu es bien qu'il y a des années où ils penza autour de la mingi ya théâtre ba organiser penza ba événement mais sauf que maman a pensé qu'il n'a pas seulement qu'on pensait na bandeko balandaraye bandeko bayoka kaye mingi mais a pensé na bandeko balingara mingi kotala où ils ont talent pire où ils ont bimisa ka dégagera wana tu es bien que mangala ma bébé ezali moko lelo ya ba pièce maîtresse makambo bimisa na bandeko mais déjà où ils allaient groupe na les capables. Déjà 10 ans, les Lomokoka, bandeko ba fêter yango déjà les 14 août oyo, bandeko belé ba maman ba papa ba fêter wana mais déjà pour ne pas monopoliser ma parole, na rozwaka déjà Mama Kalunga, déjà il faut comprendre que les émissions moko to sala ngo plus collectif, nandeko nanga exercice faux, les to la émission ngo bongo mais déjà tokenaka déjà pour na rozwaka maman to sur la plus concernant makam auto annoncé bino awa et là déjà to rozwaka maman. Bonjour, merci. Merci beaucoup.
Kevin Ngam na bandi voilà Maman Kalunga les 14 tu éviter Babi a tout fait tout flamme ça moto à danger événement 10e année il y a groupe les capables Maman Kalunga ekozala ndenge ni milula ngoi bonga ndenge ni bon o ezali ezana spectacle o ekozala tant bato baroyande ba omona ngo OK ouais Maman Kalunga si to yeba les 14 ans air nini et puis la minute bato bazola na biso ba oh non bazu billet ba bien na bango te basala ndenge ni bon le 14 août toke non malembe eza 10e anniversaire ya groupe les capables déjà tobongisi milulu ndenge zaka 5 ans tant tokokisaka 5 ans bato bayaka na les barons basepelaka bazaka peka autour à piscine parce que biso mingi de piscine toute la piscine na les barons ouais autour de la piscine na les barons 5 ans et les kabongo 10 ans les sous na mayalos oyo babiye était comme déjà donc nous salinga ko CPA groupe les capables et le ngona ba surprise auto bombeli bango ba surprise eza auto bombi mais o bazali bazali pe oui o bazali bazebele bino boyebi na ba artiste comédien tozana ba Mbatasiala tozana Modero tozana ba Mama Moseka tozana ba Jérémy décor tozana Exaucé Papa Munoko tozana ba humoriste na biso ba ekolona libaku tozana Machwangele Kizubanata tozana Lager tozana de la star oui tozana ba donc bazebele tozana ba Mikungu bazebele Tantine Linda Losako tozana ye donc tozana ba humoriste belé o bat balingaka donc 3000 francs ya pamba billet pour na mutunyon ordinaire ba billet ordinaire tout est comme 3000 $5 VIP. Ouais. Voilà, Maman Kalunga déjà nga motuna na ngai liboso parce que là déjà na moni épinglé au lobby billet oté comme na 3000 francs on ezali pe na bande ko nyos bazali côté ordinaire ndi bande ko basanganaka et pour na VIP au $5. Pourquoi seulement ko choisir ka montant mo ya moké bongo surtout que Maman Kalunga za artiste mo lelo attaché 20 000 francs même à comme même 30 000 francs bande ko boya kaka parce que ba yebi déjà o ezala ka talent Maman Kalunga za ranango pourquoi montant on est 3000 francs to lingate batu ba yate ba place wana tolingi bat baya muke tolingi pete ke batu muke baya kaka na niveau 3000 mutu muso abi ngai lolengi na lingela Maman Kalunga na futa 3000 te funa futa ka $5 nanga so batie 3000 na okendete omoni nde bango to bongiseli bango VIP pona bango mais ko sekeza ka ndenge moko parce que koseka ya mutu apesi VIP na koseka mutu asomi na 3000 fois zate ke toba yo to bando ya section ya litoi na compte na mokote eza ndenge moko mais sauf que tant to vandaka eza bato bazana na vestiaire bato bazana pour tout bato bazana na place d'honneur ouais na ba tribune d'honneur donc mutu alinki ya bon ngana ovana na pour tout te na vana na tribune d'honneur aye na $5 na ye mutu alinki pe biso to abata bisengo eyinda aye na 3000 francs. Oui. Mususu pa le bon ngana ozana otala na ozana pour tout te na ozana inda te na ozana kati ya mai yo kaka. Donc yango wana moni ko kabwana wana parce que ata na vie ko kabwana zala kaka. Batu musuba na ngambo, batu musuba na ngambo. Donc voilà, Maman Kalunga, je crois avant d'appeler sa message et puis tout n'appelle ça bah motuna na ngambo yende konanga exercice faux na question mi balé puis tu bandi trop ça la moi transaction et ça mais déjà Maman Kalunga na moni otangi toute une liste ya bandeko bien que si penanyo sauté mais quand même bandeko belé babi Maman Kalunga oui total na banzonzingi mingi ezaki piso moni Maman Kalunga moni modéro comprendre que non ils ont vraiment un jeu d'acteur au sala manakati awa so moni Maman Kalunga moni vue de loin parce que là seulement bandeko basé belé mon mutazana talent na mutunyo so pétri de talent mais comme mona peut-être amsuke kombo na kati ndongo tenga liste on a déjà vu de loin na moni ndeti kaka kombo tanga mi penate mais est-ce qu'il y a pas rose la moko ba surprise ouais vu de loin zali na tangi ete pour na kansake ngai oh parce que tant batanga Maman Kalunga batanga vie de loin donc na tangi ete na kanti ngai il y a de loin ozanga te
nani phénomène so ba ozanga te donc bato belé ba ozanga te ba surprise ezebele. Voilà. Déjà on a passé maloba na ndeko nanga Ezer. Maman Kalunga question nanga ya mi balé ali boye. À ce qui concerne le point de vente, ceux qui battent les billets, battent les sous, tant sous avec un peu de téléphone, et ça battent les sous à bien gâté, mais à foutre un transport. Bah cause au point de vente, ça va puis est-ce que na bateau balimba somba même jour wana, est-ce que bah retrouver les billets zali? Oui, bah billets zali vraiment malgré la place zali limitée, mais bah billets zali. N'importe malos les 14 déjà 12 heures soyo zawana au somba biokoti oki au tali spectacle na yo au seki au sepeli au lali pe na bando toi bien moni mutu ceux qui alali na imera bien l'autre a bien mutu so alali na imera mabe à l'autre ma veut dire lundi le 15 batien so bala muka bien au bazana spectacle na bombanda coiffure chez maman Kalunga na bombanda kabelo chez maman Kalunga au Rosoa et puis na arrêt Betani na quartier 1 chez Sandoka na maison Alpha on a pu bazo teka billets en vente donc en vente en ligne donc au consomme par banque mobile nabiso 81 504 65 66 085 011 54 33 veut dire au somme billet na yo sans problème. Ouais. Na ifasi que aux habillés et pas il y a Giswin Toto na ISP aux pas Miss Kalunga na Ista aux et pas il y a Gladys Toto na bana ngaba boluka gradi bana ngaba boluka gradi aux habillés na bino donc bana Bozar boluki Victoria Mbulu label. OK. Makalunga alors ndeti le lobo na bolelo boy ceux qui peut monter na cercle Mayalo sans habiller. Oui, na cercle Mayalo peut billet aller sur place wana. Au kotika na katoluki cordon aux billet na. Mais lui ça ne peut pas faire un peu comment tenir ça peut exiger. Est-ce que jour wana peut tenir ça exiger? Bon biso là ta mingi rouge blanc. Okay. So za rouge blanc na nzimite ke mutazangi rouge na nzimite ke mutazangi pembe. C'est pas zangi ba misombi là. Bo so zangi pembe osombi. Si tu pona bolingo ya muto yo lingaka. Okay. Est-ce que biki na matanga to lata ke bembe to lateli muto bo amoni oti. Mais tango yo lati rouge blanc pona groupe les capable de Maman Kalunga oyo yo lingaka. Donc ezale sengwe lambe tikali ya yo me sengwe bokabole ona Maman Kalunga. Donc teni biso za ka rouge blanc. Koyo kapé monter ma passe so za na rouge blanc te rouge kaka et oleka pembe pe oleka. Merci beaucoup Maman Kalunga nazongi si maloba ipa ya ndeko nanga Kevin. Voilà Maman Kalunga déjà la moni passe ndeko nanga exercice fois pesinga ya Iniesta vraiment mais na te mapena moi moke wana Maman Kalunga lelo groupe kokisi 10 ans mokoka o lo groupe kokisi mais to yebi za rapé facilité ya kosala groupe pour ko kamba bandeko be na kati ya lingomba yo pozala kana ba groupe mosu évoluaka et au mona ba difficulté wana kokuta nango wana déjà vous arrivez comment ya ko gérer bandeko belé pour na 10 ans 10 ans mon kokezali mono pe atambola déjà na ndenge pe ba ndenge to vivra na ba ndenge ba Kinshasa ngo pe afani pe ba timo litoyi boye pe azongi pe maloba ya mabe mais est-ce que o gérer bandeko nyonso wana ndenge ko gérer bato eza tanga nzambe mutasala biso a gérer biso mais toza tetimo ya osana te ko gérer bato c'est difficile mais ngalo ba ko gérer bato ya mutu te Nzambe. Ouais, so zana Nzambe au bando tambola selon ba loi na ba principe. Oui, que muto yo alingara boye na sala boyete. Mais pendant 10 ans au monde na inane to kutana makam na 2 ans, 3 ans, 5 ans même temps toujours préparer nini 5 ans il y a existence ya groupe. Tozana ba problème après 5 ans. Donc après les pluies vient les bons temps mais biso après la fête venez ceux qui est là donc donc on a ce qu'on imagine parce que ne pensez pas aux événements passés. Alors 10 ans au biso to commis to se concentrer na 10 ans o les cas qui c'est les cas qui ba o to zana bango ndeto tambo na bango na 10 ans. Oui. Voilà, Maman Kalunga, le lot vous évoluez seul ou bien zarapé na bandeko musubatia rabino maboko pona kosala musala. Oui, pona kosala musala yo moko kokate ata liboko na yo ndenge zawana po ekoma na musapi moko te. So te encre awa tellement que kokosili saka te. Il faut komana de misapi.
Donc union fait la force, égoïsme était to travailler na batu so ipena na posa moto ya kosunganga pièce na biso les canaux télévision merci Cordon Bruno o ya pesa biso espace na biso TV déjà toujours travailler na Gingombe to travailler na batu muso ba utaka libanda o ba soutenir biso o tozo mona boye derrière la caméra pe bato ba soutenir biso bazali. OK. Oui. Voilà, Maman Kalunga, je crois une dernière question pour na pesa sous message pas ndekonanga exercice fou. Maman Kalunga lelo ozali fikir moko phare na théâtre na biso lelo. 10 ans oui, to ko ko 10 ans, to ko 5 ans to zali ko fêter, mais lelo à part lelo to pe idée, ambition na yo peneza laka na groupe les capables o ko ko lelo ko apporter na culture congolaise za la rapena nini, ba idée, ba ambition. Déjà groupe les capables quand nous monons 10 ans et salima mbelé hein. Groupe les capables to bandai ko produire ba CD ezaki ya bisomo ya ba film na bisomo ya groupe les capables. To bimisango libanda to kendo tekango to tekaka nzamba malamba mama msusu na okansango ngana okansa meti ndaka nzamba pambola ngai. Bato ba osepela na mambo ozo sala. Olongwe na Kishasa, au voyager, au foot ba bio sali makamo soki dupliquer ba film. To yena na Kishasa to komote ka céder mon $1. Imaginez. Oh dépenser plus. Au kokino dépenser plus aux na bénéfice mais énergie. Énergie c'est difficile pour muta récupérer ngo. Na nyonso wana sali, o te ka on a $1 et puis na $1 ngo, o te ka te ko vendre te ko chemesa. Ojongo chena mukongo nga basaki ya nini e mona makamba basaki basako do. Alongwa awa na ba confrère nanga bandeko nanga kwa bazer ba jerimbulu bana msu ya les capables ka wana to bandi na bango ba voyage to longwa awa to bi to kende so to zana nzela ya ke Congo central to bandela awa na Matadi Kibala to teki Kasangulu Kisanto Kimpese non Kimpese te Kisanto Mbanzangu Lukala Kimpese place to liara bangulu nini mwanda te to leki wana to bimi Matadi mwanda boma no Matadi boma mwanda toke banana to teki to zongi to ketina yema ba frontière ba lindu once ko tant to bito ozonga bo tant to zonga to komi na Kimpese to pemi to koti lufu lufu to teki to bimi so to bito zo kenda Angola mbanza Kongo boteki bokoti to bokum na Luanda boteki bokei Luanda Lubangu non Lubangu eza déjà musika Luanda Lobito Bengela Lubangu bokomi tina ba nini Lobito Bengela tina frontière ya Namibie bozongi so to bito okenela ona nzela oyo to komi na kulungongo to koti to keti makela kuna to keto teki kale capable ozomona to keto teki oteki suka to zongi donc so lobi oteka koto nyonso ndeza so keta na ndako eza na mboka o eza 2 ndako bayebi bana le capable to zongi koto bon to ke cette fois-ci to kende bo to ke bandu kikwiti bozongi bokomi na mongata bokoti boke bandundu ville boke boteki bozongi tolongo wana toke Lubumbashi oteki likasi oteki Kolwezi tozongi oye aoke oteki Kisangani oteki Bunia tolongo tozo Ethiopian tokomi na Aru tokomi na Entebbe okiti ozu bisti okomi na Rwanda nini ya Uganda frontière ya Uganda okoti Aru okoti Durba oke Harare okoti bamboka belebele pona oteka sede ozongi Kishasa obi bona oke Brazzaville okoti Pointe Noire okei parce que na Pointe Noire ndo okende Dolizi en Pointe Noire oke Dolizi ozongi so Dolizi olingi obimeli Kabinda na nzela Masabi ozongi so kozonga na Brazzaville okoko kende boye okei Owando Olombo toteki ba CD na groupe les capables donc kobanda 1 an ti to koma 10 ans lelo.
Voilà, Maman Kalunga, je crois, avant la paix, ça peut être mal au soupe, on a tellement plus wana. Au moins, je crois, expliquer ce parcours, le botambola qui peut nous CD. Mais pourquoi pas, le long des cartes, ça, l'événement, a biso les 14 awa, ndengo, ciblé pour de vente, que non, on a roté kabiesika, on a roté kabiesika, au ciblé peu bande ko lolenge moko ya bongo bande barana bunya par exemple so barana bezo bolanda ta musuba pièce ya groupe capable boki na maison kingani bokoma ko banga ka risque ya piratage to ningi. Bon, au moni chaque chose a son temps, to aki na temps ya disque, to na temps ya CD, to ke na flash, lelo yo to comme na ba YouTube. OK. Lelo so ke présenter mutu CD amona anazaka na DVD na otala ngona nini. OK. Au moni donc, et là, on est là, étape na étape. Et puis, là, on est là, on a 1 an, 5 ans, on a équipé moi boué. Les lopes na okola, na zo mata, santé peut-être ils ont changé du jour au jour, zo monake. Au kokino pe okende, obi bon, na salabo, mais na ba makamu susu pe ba engagement musu oyo zui et permettre to ça mambona nyonso. Ouais. Voilà, merci beaucoup Malobambo Kao exercice. Pourquoi choix na yo a toujours porté autour de la piscine? Tandis qu'il y a plein d'espace, bah ça les alliés, bah tout musu pe ba rejoindre ba juger pour ba tout ça moni mai ba wa. Oui, la sirène. Maman, c'est coïncidence, gaga. C'est coïncidence. Espace c'est amunene. Il y a un autre sali choix wana po batbaye belé. Choix ya les barons. Ezalaki peut-être tozaki pe dans sponsoring na les barons. À l'époque, lelo sikoyo otala ba spectacle belé pe sala makuna bande kona bisa théâtre. Et belé ba osala na mayalos parce que ça place mon culturel. En tout cas, il y a un moni choix na biso te porter non sirène te. Sirène te. Te baloba mabe na yo. Baloba na bankolo banelo ba. Maintenant oya okuta te. Ouais. Est-ce que Maman Kalunga bato ba oya wana piscine pe ezaka la compte bien na bango. Il faut préciser bato très bien. Ezaka la compte bien. Déjà mutu so coach so mbibié ozana accès ya mambe belé. OK. Oui, au la théâtre, nanzimite que mutu. Au moins, elle a monsieur pesa abatu nini. Moi, a okokoyo kate. Au la théâtre au sokola. Et ça la que mutayo kate. Mais so moni que zaki nde mulunge au sokolo. Sokol na yo parce que ça déjà un accès. Oui. Merci beaucoup la voilà, Maman Kalunga, lelo il faut tout le baki oza parmi ba rares actrices comédiennes ou lelo andima ko investir na domaine éducation. Aujourd'hui ko œuvre wana tout le monde a bande ko surtout biso to dara présent tant au salaire ba événement wana tant inauguration pene salamaka. Vraiment on peut le dire aujourd'hui, il faut ngala lo bango déjà félicitations à vous parce que moto déjà juste temps repenser il y a que bande ko mo ba zo tam soutenir ko la ta ko ma 1 ba ba ta ko ma A Azam moto aza pena maman to benga pena maman on va dire Maman Kalunga et après marambo onyo sur l'équipe en vrai il faut tout le bango quand même les actualités faut tout le belali solo wana. Qu'est-ce qui se passe réellement na école ya Maman Kalunga école ya Maman Kalunga mais espace atonga ki ono nereza ya yete masolo zo beta mabele bele botola batu moko bo mabele na bango ezaki pa mabele ezaki baloba kaka koloba muto apekisa muto koloba zate loba kaka nde maintenant boya bakuto ya honte moni baloba mabe na yo maintenant on va vérifier bakuta ke eza mabete donc c'est ça. Bon Maman Kalunga na justice kindos naji bakuta no mabete mo kenda ki justice oui so ba bengi faut kendet o kendo justifier so muto ki maleta l'état za pona mutu mota za pona batu nyonso baloba mabe na yo so pe ba bengi yo amun ki za place a mabe. Mais si vous avez placé 4 makambo, kende. Si vous êtes coupable, justice est ça, msana. Si vous avez fait bon, nananga innocent, babengio. Ok, bon yo ka bakanganga, so justice est bien, yo ka bakanganga. Yo kate mais quand même okenda ki au moins yo mo wende ko surpocher. C'est impolitesse. So mutu babengio yete impolitesse. Parce que tant babenga ba pesa bat ba mandat. So ba pesa mandat première comparution OK. Bo comparaître so simbi. So ba moni ke bon to bombo na ba bombio. Mais so moni ke obimi na yo c'est que
tu es innocente netingai innocence mon na yebi kukombo na hote il parti accusateur ezaki ba bandeko bategaka mabele oui c'est les cas nango le pango wana ezana acte de vente ezana acte de vente nango ezana na point acte de vente non so monde le quoi papier va sopela café ndeni kala c'est que micro kala donc ezakute ke ogilelo wana ya kikala wana Maman Kalunga to soukara to ko taper dans la lycée en école tout le monde qui après inauguration proclamation de l'école Maman Kalunga une école Maman Kalunga plutôt na moni Maman Kalunga wanosaki eloko est-ce que pourquoi ma ramener sur ça les alaka moins cher bon qui au kitisi tina ba frère Maman Kalunga pour nini ko kitabongo c'est comme si mutu moko za sima non ndé sala ke soka pesu ebele et ça dit que il faut pesu de sous faveur mutu foza na simati sozo tambola yo moko sans molimo mosanto kwa na ravin biso tozana nzambe o azo soutenir biso parce que maele nyonso rosala wana za mutu te eza nzambe soki omoni ke muto na pesi biloko alias melitina supu otilage debula fufu lobi fo o matesa o cha 3 po il faut mona ke mutu po atonda fo tikata mwandam so mutu ana tika te seke nanu atonda te nanu mona mesure na ete yango atonda nante donc so osale loko moko bo otie minerval moko boye muni ke bat ba futi te seke yo moko misonga 4 na to check yango cher yango bat ba ko futa te ou bien comment moni to tie minerval 60 000 pour na donc $30 ouais $30 pour na trimestre. Mais tu remarques que bah tu vas fouti maintenant bah comme na deuxième trimestre bah on va le foutre ah tout ça ce qu'on y tant comme ce qu'on a souka le quoi bah on foutre biso ce qu'on photo sani tout ça na bureau tout solo là peut-être auto tiela ki bango wana ba kokite to lukela bango pe modalité nini o babando fouta pour ça la nini pour ba fouta katina souka. Parce que bah enseignant muto futa ba on a mbonga poche ate parce que ngana na place mo na zo salaire ate salaire na ngeza so ba benga ba futi nga moi 10 na nga moi 20 na nga ngape nazana ba charge o na kokipe ko sala ou bien nazana ba école na biso inachevé na to cité veut dire so ba futi nga 10 wana lukana so mata saki ya ciment et 19 000 francs porteur à memi omoni si qu'on soit sur $10 wana ba futi yo 20 000 francs au bando lukaso futa ba enseignant wana est comme inconcevable voilà c'est vraiment inconcevable au quoi achevé tout ça si qu'on est nini parce que tout wana otala so taliban nyongo ba batika nango o reggaeton ndima te que to check minerval na monta wana to ko kanza non tout ça boy to cha minerval na so kitsa minerval quoi bana maternelle ba na 60 000 bana ya primaire bazaki na 45 000 ba msusu do minerval na biso nyonso na bana ya 6e bana humanité et soukaka na $80 80 000 plutôt 80 000 c'est qui $40 donc c'est $40 minerval ya trimestre c'est $40 to moi na 6 sa classe au foutele minerval nyonso ko ya pe mama au solde $120. Mais imaginez que bati kalina banyon ba mbongo to futa ke examen d'état biso école ba to futi yango donc to futi yango poani eza eloko oyo so ndimaki mutu tanga saka eloko moko boye azo sala ngo d'ailleurs école ya business te école eza na ba réalité mo so côté na kat bat ba mona ka lia l'art na éviter tam so à la longue parce que c'est ma toute première fois na ça l'école eza pe première année. Première année, so okoyipe ko lembotique. Mais loko ezaki loko yo zaki nango. Imaginez que na oyebsati kuna sili fa to sala boy to continuer boy po école nyonso esila. Peut-être so to zui ban ebele ata so ba futa mbongo muke mais ba enseignant ba osungama. Minerva na biso to kitisi yango. Bano ba na 60 000, to tie ba na 38 000. Imaginez. 38 000 c'est combien? C'est $18. Ouais. Par trimestre. $18 par trimestre. $19. $19 par trimestre. En termes de pourcentage, le rôle est 45%. Alors 45%. Tolongwe wana. Tobite mutu akofuta pe $18 tam sa okokate.
bafuta yango ata par mois on va nous foutre $6 par mois. $6 ils a combien? Ils a 12 000 francs par mois. Obi bon nga mois on a foutu 12 000. Et 6 000 mois nous ba bengane te tout un mois ba bengane te. Au long siko non to foutu par semaine. Pour moi nous ba bengane te chaque lundi na ko pesa rata 3 000 francs. 3 000 francs par semaine. 3 000 francs. 3 000 francs par semaine. La semaine, pour moi, on va bien été lundi quand on a foutu 3 000. Semaine, on va bien été lundi sur on a foutu 3 000. On bien été. Bah ça l'hyper récit. Tout ça l'hyper récit. Toi, tu as récit, carnet de récit tout ça là. Bon, tout ce qu'on a wanté parce que s'il était tout sur le 3 000. Na ba place na biso kuna ba na okota bilanga na so mama tembela 1000 francs fois 1000 francs na buka ba koni mukoleleki. Tout ce qui wanté ba auto chance ko par jour. Yo muto moi on offre 3 000 francs par semaine. Le kobi okokanote futaka 600 francs par jour. So siko ba lo ba futaka 600 francs par jour. Na ndimite ke muto akola na tongo la mukiti lobi wa kina wenze. Auzwa 600 francs te potangisa mwana na parce que na maternelle to bandaki na bana bakati. Pani po parents na ba monde ke 60 000 ezebele. Na côté ka premier mba moko. Tango le bana côté premier mba moko, est-ce que ba makambo yo ya ba maternelle o baninga bazui o ba ko briller lobby. Ya zuango. Azuango te tobo ta meto linga banati. 600 francs par jour pour na bana maternelle. Donc la maman Kalunga moi na chaque jour mi 600 francs. Yo ba 600 francs on za pour na bana ya maternelle. Pour na bana primaire to comité na 500 francs par jour. Okay. Pour la primaire parce que primaire tu sais bango na de première primaire à quatrième tu sais bango 35 000 francs par trimestre. Je dis 500 francs par semaine 3500 3500 3700 par semaine 500 par jour 3500 par semaine. Bablo au mois bon 3000 3500. Na ba classe monsieur lundi ba 4200 francs par semaine. D'être ba finaliste année ba 700 francs te ba finaliste ba na 1500 par jour so maman moi le bon nga tangisa moi nga naza pour ça ba bengane te on peut ça 1500 par jour. OK. Pour Minerval ne ekomati na fin de l'année atikal na nyongote. OK. Mais nzamba sunga biso na fin ya 2023 to ya obeta masolo ke ça tenu. École Pessili et puis l'enseignant. École Pessili l'enseignant puis bafutami bien parce que à chaque fois bino bo futa bien te soulèvement kozala. Ba o ba intoxicera pe ba oya. Que kuna école ba futa bien te est-ce que vous avez payé ba Minerval ya bana na bino malamu po bo luka ke ba enseignant ba futa malamu. Donc c'est un peu ça. Biso to lire na biso mon école wana te. Na habite sur to lire ngo à la longue mais cette fois-ci tozana oka ke to souffrir nan. Voilà maman Kalunga vous souffrir mais na moni na kati souffrance wana maman Kalunga organiser qui fête à fin de l'année pour na bana maternelle au lambeli bango mameli ensemble maman Kalunga yo solo ba sur le bien spirituel mais physique nani ozala na sima ya ba œuvre notre ça la poche no ganem de souffrir ça pour nous souffrir physique et outana spirituel hein faut et bandana spirituel et physique pour tous à la batunde yo mo lo ba au commencement était la parole parole c'est la parole hein mais bisonde bato salami na sima parole soza motema bolingo ata soza ata muke asuka wana olobana ona nango funa kabola omoni nzamba limbisanga so na mibeti toloke na mutu malamu mais bana na mike baba ange ba yebne bango lokote ba parents na bango nde baba tanko tabike ana mbongo beto futa te mais yuzo kanzanini po osala lobby te pona bana moko boye songolo donc bana batamike il faut ba sepela to sepela ki pe susu tour to kutana kina ba partenaire na biso moko ya poto oyo bayoka ki kolela ya GSMK donc groupe scolaire maman Kalunga batindela ki pe bana ba biloko ya classe ba cahier ba gomme ba crayon ba stylo
donc Espérance et Pépique nzamba pambola bino bana bela bana Belgique nzamba mona bola mona bino bola mo pour la rater donc bano ba okoma na bakaye wana na ba stylo donc ndeka bazo koma ma ya bik ndenge ezo kota ndeka lipamboli peso ezo koma mela bino donc bosa la pelo ko la bango tango lingo pambola ko tuna no mutute ko peut-être ko sala te yesa bonga donc to bongisa plus avenir ya bana moko songolo parce que misal na bisoka yango to mema o to tika na sima ba trace o to tika na sima ngana lobara na mona ba école mususu meza ya batu bazara suti na mona ba hôpital mususu ya batu bazara lisuti donc ya tika ba trace akenda na ya chaque fois oh ya salaka esika kuna ta mususu yango kenda ko bundela e elukela e place à malamu donc Espérance et Pépique nzamba pambola bino bolemba te ko sunga bana ya groupe scolaire Mama Kalunga. Voilà, Mama Kalunga, je crois le surtout plutôt résumé carrière Mama Kalunga, pas seulement résumé à carrière nayo, mais en même temps Maram au sali le long de école, comment on a dit qu'on baisse qu'on revoir plutôt à la baisse eux allaient au cours la frais scolaire, bablo union soana et on peut dire le long Mama Kalunga a bien entouré parce que déjà côté la bablo union soana calcul tire bani que non tu as 30 to kitibo au moins que non avec un entourage mon ba français qui Mama Kalunga tel qui to beta bana ba nombre entourage plus c'est vrai que le bac Mama Kalunga ça bien entouré. Oui, ouais. So na bi que na mal entouré en tout cas atanzamba osepela na ngate. Ndenga nazo kanisa mutu na mutaza alikanisa nae. Tozo sala force ya GSMK pona bana wana bavina bango lobi za liseti te ezaka ko bota c'est bien mais mutu fo bota na tango esengeli. Au moins ba fille mère bazali pona ba fille mère et puis ba garçon bazana ba nina bango ya ba kuluna oyo komi lokola moi mode moi loko moko to sala bango informatique na katika ya GSMK na centre de donc to sa centre de formation dans un premier temps to bandana informatique na couper couture déjà ba machine ezali déjà toze la soto ekoki nombre toke to chango et puis on a peu minerva les akana c'est aux en poso tonga libaya na yo moko tongi donc à chaque fois to bando sili sa to bando la sabine évolution parce que binonde ba témoin ya GSMK binonde batu boyebi makambo ndenge bandaki na makambo batu balobaka na ba oba olinga ba baby saka réputation ya place na ba oba olinga ba kangisa nga moyibi epa na bino ke na yiba soki nini donc makambo wana kutu kolanda ngo kutu te po ezapeli kambute ezapeli kote donc to landa o ezokende liboso po amoni lobby ya mutu so eza malamu au travers mutu moko songolo mapamboli ezala kaka vaut mieux omona yozo réussir na ndenge na yo mutu mo pe na mpana réussir na ndenge na ye ke omona ka yozo réussir batu baya kolela ka yo wana et comme mabe makase comme en quelque sorte to bien en idolâtrie ba comme ko kumisa yo ko gumba mela yo or lelo oyo so oti ata minerval 1000 francs pour na mutai ko la couper couture après un mois zo ata na 30,000 na ye azoye ko o la kisi musala o ezali toute sa vie etikali bongo donc ata yo zana yo te ata yo zolala ata o mona na Mama Kalunga na tanga kana école na école ka couper couture kutu ezaka na ba prix moko boye donc nzamba salsa biso nzamba sunga biso elongo na bino pe ba partenaire en tout cas na yebi ke toke liboso. Voilà, Mama Kalunga a plus de 29 ans de carrière. Ils ont facilité les antsakate les loyaux Mama Kalunga faut tout sur langue quand même. Ba bon souvenir ni aux arans le pour na théâtre to ke pendant le bon na ba mauvais ba bon souvenir après to ke na mauvais souvenir ngalo ba ka ba bon ba mauvais na lo ba te ngala tombola mabete OK ngaso mabezali ezala na ngo me malamu ko domina ngo parce que tant muto bela eza mabe mais tant santé ezonga normal munti ke fini ki maladie ozomona donc na makama malamu premièrement nga na yekola ki théâtre na classe T na yekola ki théâtre na ba groupe théâtral ya mike oyo to mona lelo bande kona biso bato babenga ba groupe asalité ya biso to yekola ki
Moni. Alors to sous-estimera et loko biloko te parce que ngana ba groupe théâtral nyonso ongana net ongana bandela ki ngamo muto ebima. Moni ke sona ba ke za groupe moko asalite embelelo na bimate. Ema ba ne ko linga musala ngo na kei na koti na kutani na batona ba lakisinga. Ko yeba ona yeba ki na yeba ki pona ngamo te na yeba po ba laksenga. Lelo jour pour jour 29 ans. Ceux qui ont commis l'année prochaine en avril, on a 30 ans. Okay. Donc 30 ans à carrière, donc ils sont belés quand même. Et maman Kalunga comme on a eu bon toutefois puis c'est tu as une vie professionnelle en même temps tu as une vie privée où il faut qu'on batte la mingi déjà du côté à vie professionnelle tout le monde a plus mangala neza la rawana koto pena soko meki bozu yango boy donc fa na rana le moi neza ka pesi bozu boy mais déjà la vie normale boy kota la yo boza pena maman pena lo baka mingi té surtout ko éviter makamo mingi déjà il faut to lo bango bien que ça les solo ya pas si mais quand même to me ko solo ngo Ozaki na moi problème ya santé c'est une chose ozaki bato mingi ba penate et to me kamam ki ko solango to yoki pena moi lisolo toutefois même ngamo na ko pena ko définir ngoti sukate ozaki lo wali kambo mama Kalunga akomaki na niveau ndeto mona ki ba pana so vie de loin ndeto mona ki bande ko msuba lela été ba tila ngelo ko mo boy sali ke na ona ko na été santé ya mabe genre poison mama Kalunga pas aki victime ya mambo. Ah oui bon. Oele kesele ki to kanza mamboele kate to kanza oto kendeli omoni mamboele ki so bando kanza ngoko yina mokili momona ngaba linga ngati do oele kesele ki santé ya mutu dépendant na mutu te dépendant na nzambe donc soki ngai na zalelo eza po nzamba lingi na zala so pe na zaki te lobe linga za volonté mutu te ponga banga so na kufi molimo na ngeke pa mutu te ngaba omelanga lip na lipa te ba melanga na ti nga so na kufi molimo na nga pa mutu atchakiam direct mezo kende pa nzambe po nzamba yebi yimo ayebi ngati un temps pour toute chose to otika la libende te libanga te ata so mutu mo le ba boma o lelo otika ne libende te aoliane ka tam sous un temps bo esili yepe asili ko sila na mokili oyo ezalaka pona mutu osala oyo ba osala mabete na yo pe mutu osala mabe osila ka un jour ngalo ba bon ata so nzamba longo ne liwa bon kikoko ebaisaka makasi sila nje kikoko lembisa na biso yo no na mona pa ba koko ba lembi le ba malando mama biso abi na biloko oteka te babita bezana ona matadi kibala kuna me so na tombola ta moko ya munene na okuya na nini wana na kanisi mama na nga mwasi makasi malando mwasi makasi atangisi bana pesi bana éducation mais lelo nzoto elembi ata so bapese babakise leso ata 50 na mukilo okina ngwa po makasi na nzoto ya te photo zonga wakati na biso ata so na ofinga batu lelo babakise nya pe mikolo belebele na osana po mikolo za nzambe. Celui qui est éternel, c'est notre Dieu Jésus-Christ de Nazareth. Bisoto sa mama lamu lelo pour lobby et même besoin beaucoup d'Anzambe. Voilà, maman Kalunga lobby, vous sa malamu lobby madino beaucoup d'Anzambe, mais il y a aussi passage badage wat balobaka so moni ma bébé là. Pourquoi maman Kalunga okoma na stabilité ko dénoncer bata mabe? O lobby adage. Surtout la milieu na bino. O lobby on est adage. Bon adage faut que batnyo so balobango. Mais d'âge ils a pas mal biloko. Au monde ndo kibelela. Moi sagesse. Au monde ndo kibelela. Au monde ndo kibelela. Mais Bible c'est aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent. Bato ba osala bino mabe bo bonde la pona bango. Botika bango tetango belelié. Est-ce que bike mususu so belelié azuma kasi ngana bi mutu mo azali boma na sipera. Agenda kozwa kisi alia yaya na ye yana bango azali na mbongo osunga bango. Baebisiye yo oketi cimetière mais oloba maloba ne bembe so yebisiye bembe kama makambu oyebisa batu nyonso ke bolimbisa ngam na leye soka batu bayoki na matoi na bango mbala moyo sa nini opeli omoni yepa ye amona mukie na limina loba banoko na bango kile yo mwa mko loba ni bembe naloba yaya na ye naloba maloba
banoko babwaki kuna musika ko pousa soit kuta linga ya ba benga na ye au moins que so ba pesa ka chance aloba alinga ka pela na ye mais avimbi tango ozolika mama be muto mabe ye mtasalinga boye otombole lisusu eh oui donc naza na pona ko encourager les maltais so muto sa mabe bibi ozo sa mabe akoba na usala mabe oya bolam pas koba na bolam koba na usala bolam sache-le un jour. Ouais, mais quand même on peut retenir surtout ma fan ming parce que là ton bande ko be ba koyoka nouvelle oyo ba za penza choqué et mais quand même ba retenir que maman la bango azaki na moi problème à santé ba yebi ba monati ba mona ke oza ba kilo la ngate na za na kilo kala mais kilo ngezongi so mais bikolo moi ça va na zonga suna moi de 60 mais ça va nzamba malamu santé yangoyo to sala bino musala parce que nzoto soye ningani omona pe morale ko mokweya pa pamba o kanso mais ata so kanisi loko yebino baton to sapeni on sait le rotin o sa mabe ko bakana o sa mabe parce que le salaire du péché c'est la mort tant yo sa mabe ba ke liwande zozela po batonyo so basala bon mabete. Donc ils ont pixé maman Kalunga te sala bolamu o continue ka osala bolamu na kotika ndenge nini yango bolamu etambola ngande na makila so oza mutu malamu ato sali okokoka te ato batami na sambe to moins que ezala te mais soko ezali osala kaka obando yokela batu mawa motema na ona kati omona ah yo mobilomo waneti ke naza yango te momo waneti mutu aza yango te koleka ngai omona osali ka malamu. Voilà, Maman Jolie Kalunga, je crois, plus pas seulement tout le monde tu yambi pena une actrice comédienne, mais ngana comprendre ngana kati na comprendre yambi pena mosala nanzami parce que na ba verset biblique yo, na comprendre non, eza ba verset biblique monsieur il m'a rappelé ba kati pe lingana mais ninga verset biblique. La Bible quoi. La Bible. Ça veut dire que ça rama. Oh malama ça avec malama. Mais ngana mais ninga verset. Voilà, Maman Kalunga déjà aux bon exemple namoni plus totangi ba kombo ba invité à rapport à l'événement sur les 14 mais namoni plus comme aux la plus cité à la plus du côté masculin na place qui à côté bana basi moi na sina kama mama moseka bana basi mingi na oki penate plus na mona pe côté kuna bozarana ba Belgique andi ba sila bisalu ba kombo ba leki na botangi te bande kuna pito na lo mingi tant ba spectacle ba bayaka mingi koseka batu baela na bango pena histoire penzate soto ke di côté histoire to benga bango mais soto ke toke côté humour moni côté humour nde yango moto tangi batu wana batu amingi bazana ba humour yango to tangi bango soto bito zo histoire na ko benga sila bisalu na ko benga isil peshanga na bengi belvikandi donc na ko benga batu wana nyonso mais bango baza pena plus histoire na kata humour pena bazala raté. Ouais. Voilà. Maman Kalunga, déjà, tu retenir plus ces événements les 14 août où ils allaient maramopena kitoko. Déjà pour nos fans, parce que les communes basées la rapide, na Maman Kalunga, surtout que va vivre plus na moi bon ya muki, mon pena dimimbo en somme la forfait internet, na moins cher. Au somba biso na mbongo do mutako déjeuner na ngoti. Yango wana pona ko soutenir ka Eve na biso moni babilo musezala na okena ngate mais bato ba motiver ba na mbongo te yo sombela bango ka babiye bango ba ya na bango yo penza kati na omona ke ngai na soutenir ka Eve wana eza pe sou bien mais so lobi ke bon nga na okende te na ependenge mutu pa donc bon tam so po ebinote ke il faut sombela mutu mais nga na ebiso ke lokwa yo ya to zana tante sombela ta bato ba pembeni na yo bato yo lingaka ta bata quartier ata bata famille bato ba opio kanda wana olinga te baza pembeni sombela boketa na minga ba théâtre kuna kutu so mto apeso kande kuma boketa na minga maboke boketa maboke na mayalos sombela ba billet quoi. Merci beaucoup Maman Kalunga tokomi na biso ko chité tu bi ke biso to kali rendez-vous encore le 14 août na cercle Mayalos batutu akini bayebi ba ebite tuna so fana le partout na quartier Mayalos za rapi
ezali na nzelo qui na cité verte, c'est ça? Ouais, Mongafula, ouais, Mongafula, au commun. Donc d'ailleurs surtout une cercle mayalo sur qui ba réel bosso ba courant ba rien absolu ka pemene donc ils a pas musique d'ailleurs mayalos et bani. Makalunga directement pesa numéro ba monsieur ba Robin. 81 504 65 66 085 011 54 33. Voilà, bon, maman Kalunga yemo ko yoza posa billet et ça na société boda 100 so beng maman Kalunga nakoya denga mama koya kotekela bato za na problème te na bete ni masoloti nde na teka ba CD so na kena koteka tina ba aru kuna na ba rare na kena koteka na ba kisangani na basuka suka kuna Angola mboka bato na portugais swahili kuna etoki ekezongi donc so ina sala nyonso wana bongo bya biso mo bande kozano kana monga fula wano kana matadi kibala awa o moni na bien wano kana maluku awa donc wano kana nsele awa donc na ya otekela yo to linga to banda 20 poto 6 avant bat bazwa moya ya kozonga da so to bandi 12h batu bosisi pe avant classe bozongi na mino sans problème to koma butu tepo yo ebika nzele koma na bambouteillage. Voilà, Maman Kalunga, je crois que tu as suka puis message de retenir les 14 août oyo, ils allaient événement année surtout du côté qui tire déjà tout qui est plus côté à théâtre où ils allaient événement bande coming basala qui penate mais quand même Kalunga juité en rassembler bande ko na nyoso pour que basi pesa bande ko sika moko surtout que na mbongo ya mukie o basomi bango na mbongo ya mukie un message za clair bande ko bakana beleta msu ya ko mona Maman Kalunga ko mona la di esobe ko mona fait plutôt vie de loin ko mona bande ko nyoso basi pesa rabino na monde oyo surtout boya penza les 14 wana nga déjà na Rosala nga na Rosala na bi Romeo Muchani Rosala ndeko na biso pa Rosala Azer Sifo Rosala Dr Rosala wana belena mandoki kaka bwe poto zo image bana matete bana kisenso bana lemba bana monga fula changu to bosanité boya ko soutenir ya bino ba artiste Maman Kalunga et ses amis to Rosala wana boya ko soutenir biso na mbonga muke to tekami cette fois-ci na mbonga muke ba mbongo bantu bando somela ba CD ba $1 le lot avec 3000 francs muta côté atali spectacle à CPLP omoni batu ba mesana kaka total to somba na CD mais ba CDP mingi bo somba za ya pirate donc ngate mnalia mbongo na yo cette fois-ci na 3000 na yo en tout cas na ata na 1% ya na lia donc na chance belé ya olia mbongo na yo soki o soutenir biso parce que na nzela Makalunga ona na ngoe koka ote oui e koka ngate mais sikoyo yaka na ngona mayalosi donc au mona 3000 fois pour kabula Maman Kalunga eza mukie yaka na mayalosi o seki o sepeli o lali pe na tongo o betela bato ndoto ya kitoko. Voilà. Maman Kalunga ndenga lobi ndeko na Kevin eza bande musubi bazali bana mboka tant mususu oza makasa oyate oko tabe contribution no kana musika c'est ça na musika déjà à partir ya musika so botinde biso ba contribution déjà numéro ya ngwana on est venu les cabions lobi Maman Kalunga ndengo sango sala ondeni neti eloko ekozanga neti boye na boye numéro ka ya ngwana 81 504 65 66 Maman Kalunga na somela bande ko nga mo boye papa coute na somo aseka kate déjà ka numéro ya ngwana ata ba lionso ba lionel donc toi na posa na bino boya yo na famille na bino bike toi na ba lionel ni ne bi mal bandate donc ba mese ba 111 bango ba yakate donc ba seka kate baya ko seka baya ko sepela ko seka te sala ka motema pasite ça apena awa so mto seka te omona awa na inete yana problème na ba te soki awa eza na problème nini o senti pena ke soko seki ko ko dégager ba awa ba na se ba clavicule omona lokola o dégager pena ba biloko mo ezala ana peut-être so eloko ni ezala ka so ba médecin ba si vous sekate et ça passe donc to ya to sekato sepela to sepelisa pe ya biso o ba sepelisa bino ba biso bandaka to ya ko sekana munoko moko
toyoka ensemble pour tout ce que longo na munotolela Maman Kalunga mais déjà na yebi ke ba fan de BLP au moins bien que bandeko ba roya mais misu baza rapide na besoin yé pas seulement roya à seki mais il faut qu'on appelle moi photo na artiste et d'autres attends on est raté batu basoma bandoid na bango yo kamba sombela oni ngasko na ba bokanga na bino tant espace ko sila yo o bando supprimer yo OK merci beaucoup voilà OK est-ce que ngala si ça te aussi cette émission bon ngaku na linga inde pena avant aussi ça Makalunga je te peux ça moi avant goût et à moi le retour ça pour moi linga la mo pe ko bima ah ya gidiba na linga avant goûter parce que au monde to aboye mutam takana musala nae ya ona lobara nzambe so asali ke toza so atana mukila sima o biso tozala bata théâtre ba ozala ba musicien ba ozala banini ngana linga za soda oui parce que ndolo bika Makalunga sala mo bo moko pa Makalunga mote na batu wana dayo ba mote belé na batu so balinga biso boya ko soutenir biso le 14 août tozawana le capable de Maman Kalunga et son groupe Maman Kalunga et son groupe le capable batu belé boya na boss Ibra boss Jimmy et ko zana maître Sat na bosanité bazo soutenir biso pe na commune à Kinshasa wana et pas Michel Mobali ya Mama Bébé na bosanité Julia moi si la femme légitime de papa Fouala Eric donc bozala ane belé boye belé boya ko soutenir biso en tout cas Matete loisir PDG la los veut dire ba ne so matete ba ya ka po bino bobengi bango Jonathan donc yo ebigaka benga tout bas na sima na place mbabie boza na sima boya ko soutenir Maman Kalunga na bino o bolinga banda kala o mona neni ya ko soutenir te tango yango yote na 3000 francs na $5 au soutenir biso en tout cas ya lo bakuto ezate ya osamba kuto ezate donc photo ko zanga na ngote selfie po yango nde penza boyela mutu muso ye pena futi 3000 nga na ye kana kanga photo vraiment ah c'était là Maman Jolie Kalunga je crois bandeko belé ba c'est pena ba parler mais sauf que on doit retenir une date où les dates inoubliables et surtout ils ont marqué vraiment où ils allaient le col événement il y a année où ils allaient le 14 août prochain une colo torosanga na ngai na bino na bandeko ba ta biso na sima parler na sima caméra wana na sima télé wana liboso ya ba post télévision na bino wana tokuta na pena le 14 août na cercle mayalo c'est sika pito rozala wana pour na obida ba chigi didi teke dindi wana la die sobe koto Makalunga pe ozuka ba pa wana to jiango wana munduki. Oui, mais ça c'est na plateau donc voilà, événement il faut tout vivre en penza en live et ça vraiment bien et surtout que il faut tout se kaka pour na se rajeunir. Babi moto a se garaming eza moto azonga relenge. To ya pena to seka, moi na 10 ans déjà ya ko seko zonga suna 6 mois. Papa ba 20 ans ba ko seka bazonga na ba 10 ans donc na mtazo zonga déjà. Imaginez boye ko assister na événement ya moto asali plus de 29 ans de carrière. Imaginez ce que misi 29 ans sur la journée moko. Au vivre ce que les cas donc déjà il faut soutenir déjà. Merci déjà à tous ceux qui nous ont suivi du début à la fin. Merci à vous et surtout bandeko ba voix na biso wana merci à vous et merci également à Romeo Munchani ndeko tozarane de temps à ordre pour nous rejoindre ba élément kitoko. Merci à Boss Gérard Simboni de plaisir. Ça merci à Madame Karine Kololo Mboni, merci à Levé Trésor Batanga, merci à Levé Ngimbi na Katia Texas, merci à Vodi Kawiku et pourquoi pas dire aussi un grand merci à Ezer Sifo et Bandeko Baza Ebele. Merci na groupe les capables de Maman Kalunga, 10 ans de fidélité, 10 ans Bandeko Baza ko évoluer na maman et ça faisait facilité à évoluer na mutu moko babi o fallait le bara 10 ans bali ara lo moko. Dans 10 ans Bandeko Baza na mutu moko et le lo ba ko fêter sous babi anniversaire il y a 5 ans disait za randenge moroté et vraiment toza wana pour vraiment ko assister na événement ya lelo. Déjà biso na minute mona nimba la sima avec un nouveau numéro et d'ici là portez-vous bien. Bye bye.